Bosolo na politique officielle sur terrain, tozo koba toujours na kosola maimatali politique, actualité politique ya mboka na biso, na betara lisolo ngonga moko te nazala toujours na batu ba accompagner ngai. Na yango pona lelo nazali na Jean-Enoch Kabala, oyo azali secrétaire général adjoint ya ANADEC. Oh, topesi déjà mbote ndeko. Mbote mwana mboka. Tozali boso ya caméra ya boso na politique officielle sur terrain. Tokiti to ya kosola na yo maimatali actualité politique. Oyo ezo dominer lelo eza meeting oyo esalemaki lobby ya mwana mboka Martin Fayulu oyo ezalaki na commune ya Kitambo na Kanluka. Olobi liloba non mpona yango na meeting wana nanu. Est-ce que ozalaki motivé à kolanda yango? Est-ce que asalaki bien ndenge asalaki meeting wana to ndenge avis na par rapport nango avant to kota na ba point misusa mike toza nango? Merci beaucoup mwana mboka pona mutuna uchuko tunanga. Ndeko Fayulu mwana mboka Fayulu toyebi ete azana perte de vitesse to sutuki parce que kinoa ayebaki te toyoki kaka ke na coin moko boye et pas esika moko boye et pas bandeko na moko boye ndeko Fayulu akei comme toujours bomemesano akeko bina akeko yemba akeko loba comme amesana ko loba. Et un non-événement parce que Toyebi était actualité et a dominé d'abord par l'officialisation, il y a accord entre FCC et Nakash. De deux, peuple congolais Mobimba et Zalabana Mboka, Obaza ici, na Kinshasa, partout dans le monde, Tozo et la Bisotou, sortie imminent, il y a gouvernement, Oyo et comme Biso, na changement. Tant aux obétés, dans le solo qui moi, à Kendaki, na quartier Moko. Oyo kutu mingi toki parate akeko bina bomo misano akeko loba kuna en tout cas alobi lobité alobi pena ba point oyo eza essentiel o bana mboka nyonso ba banda ko zilila ndi ya lobelaki olobi point essentiel contre yango za contre meeting na ye non cause la contre to pour ezo concerner biso penza te parce que toyebi que ça non événement et concerner mboka na nini et faire avancer pays na nini et consoler et donc et ça non événement na mukuse alobeli maladie o ezo tambola na Congo mobimemo po yebi yango o to bengi na koma maladie ya corruption non soki o yingo ebisanga ika lobeli yango à part koloba salinini asali loko mon côté parce que boyebi bino nyonso était le président de la République mon mboka Félix Antoine azwaki déjà ba disposition nyonso pour être maladie wana ezala contre-attaquer sans compter apport extérieur ya bandeko na biso ya OMS o basepelaki kocha maboko pour être maladie wana ezala le plus tôt éradiqué na mboka ya Goma. Mwana mboka Martin Fayulu alobi ete mboka na biso eza dirigé par bato ya mauvaise foi. Bato o balingi te Congo ya avancer pour na nini. Corruption ezo régner na ba institution nyonso. La CENI, la Cour constitutionnelle, la cité d'institution. Nous sommes des accords. Bien, nous pouvons mettre la corruption. Ça peut total bien. Ezabo été maman. Nakoloba été na mwana mboka. Yende le plus grand corrupteur et le plus grand corrompu. Na expliqué kasi. Tika nga maloba na expliqué parce que toyebi Fayulu le loté. Fayulu a Zaki Mutumoko na kati ba entreprise na Fayulu a Jiraki, Fayulu to monaki azo sala misala, Fayulu to monaki ba entreprise na ye koko ya en faillite. Pourquoi? Ezaki corruption, ezaki nakati. Tout le monde qui gestion, il y a Fayulu, nakati assemblée provinciale, il y a Villa Kinshasa, Azalaki, babengana qui est pour nani à cause de la corruption. Eza makamunyon sont tokolo bango les sous les lotés. Eza Fayulu te o akopé sa biso exemple les lots pour la corruption to likamunini. Fayulu yemoko azola la mukanakati corruption. Ba meeting azo sala est-ce akopé sa biso sur sa financement na ye. Et uzo utawapi et comment est-ce que lobby dimanche te retrouver na Kanluka na kati plein meeting. Comprendre était azana leçon à ta mokote ya kopé sanaba na mboka ya Congo ou état de corruption parce que yemoko aza champion en corruption donc na kolobela mai matali corruption kande na lolenge tozo solela mwana mboka fils mukoko bazo benga les gardiens du temple lobby mardi okende ko déposer lettre o ko permettre ya ça la marche le 30 août wa lobby non à la corruption oui à la bonne gouvernance siko démarche na ye wana pona yo et lobby ni yebete tozana kacha état de droit droit ya ko manifester et PCM na mona mboka nyonso ngai pe yo lobby oro décider likambo moko na sepeli nangote d'abord il faut na zongisa na no maloba mwa mukesima
ete mutu moko te na mboka oyo azosepela na corruption azate ngai ndenge naza awa ezala président de la République ezala président de la République sortant Joseph Kabila Kabang héros vivant ata mutu moko te akondima corruption biso nyonso toza na kati ya combat mpona combattre corruption na tout le niveau ya mboka na biso ekomi lelo Martin Fayulu atiki lisusu vérité des urnes lelo komi na combat ya corruption non toyebi ete eza na ba institution eza na ba organisation ya société civile bazo combattre corruption biso nyonso comme un seul homme toza engagé contre la corruption eza likambo ya Martin Fayulu te eza likambo na yo eza likambo na ngai likambo ya journaliste likambo ya politicien likambo ya pasteur likambo ya commerçant likambo ya mutu nyonso likambo ya fonctionnaire biso nyonso en tant que bana mboka to combattre corruption soki nalingi kobwaka maloba mpona mwana mboka fils mukoko eza droit na ye ya kotelema kodénoncer komanifester du reste eza garanti par la constitution ya mboka na biso na yebite démarche na ye eza motivé par quoi alobi non à la corruption to betele maboko oui à la bonne gouvernance eza initiative à malamu to appuyer ye siko par rapport ya maladie oyo ezoboma bandeko na biso du côté est Ebola mwana mboka lobi pe na meeting na ya kotisaki pe eloko moko na lobi que il faut to soutenir mwana mboka docteur Jean Malembe si je ne me trompe pas Moulembe plutôt oui yewana il faut te soutenir ye pona ete Ebola qui na koyeba na kosese c'est une très mauvaise maladie non merci beaucoup nandimi ete que mwana mboka Martin Fayulu aza nationaliste comme biso parce que biso anadek toza ba vrai nationaliste kobanda ye moko autorité morale na biso AG Matembo Toto les grands nationalistes ye muto epesa biso tolip to mateya ete soki likambo ekomi na Goma biso bato toza na Kinshasa komi na Équateur bato ya Congo central baza concerné soki ezosalama na Bandundu bato ya Grand Katanga baza concerné yeba ete likambo ya maladie ya Ebola na mboka na biso to na est ya mboka na biso na Goma eza likambo ya Congolais nyonso eza likambo ya mutu moko te kobanda mutu ya mboka si na batu nyonso ya se toza biso nyonso concerné et puis toza éveillé totelemi comme mutu moko pona ko combattre maladie oyo etika mboka na biso président de la République mutu aponaki docteur Muyembe pona que azala comme chef d'équipe pona ko combattre maladie oyo à part ye biso tout ba congolais avant ezali kambo Fayulu te ezali kambu ya biso nyonso que ezali kamna ye alobi kaka to soutenir docteur Moulembe non ezana yete asenga contre ye makasi non ezali kambo kozala contre yete ezali kambo na yete abenga na sala ki lobi eza mabe non mais wana ezaki ba théâtre politique toyebi ke eza théâtre politique Fayulu c'est un monsieur aza télécommandé par les officines occidentales toyebi yango biso nyonso aza sous-traitance ya ba impérialiste tokolobango combien de fois. Donc, tu yebi déjà que Moussala Naye a zoluka existence politique. Ce qui a yembité, ce qui a binité, ce qui a lobby, a simbi boye, a simbi atiki oyote, a se faire enterrer politiquement. Mais pour vivre, à exister politiquement, il faut ça la oyo, azo salawana. Donc, ezo kamusabi sote mwanamboka. Boso na politique officielle sur terrain, tozo koba toujours na kosolana mwanamboka, toyeba mwanamboka. Par rapport à la fin de nos négociations au Salemaki la semaine dernière, pour être gouvernement et bima banamboka baloba ki ndenge négociation salemi boye et tikalika 2 jours toujours moroka pour gouvernement et bima mais tilelo tozaka mise en attente jusqu'à quand tosengi na congolais nyonso partout dans le monde tosengi na ba partenaire na biso encore un peu de patience makambo ezokende kitok négociation ici là qui Bomonaki bino nyonso na bilili remise à dossier officiel entre maboko ya premier ministre Ilunga Ilukamba yeba ete ba congolais nyonso ba yeba ete kala mingite toza patient tozo zela biso nyonso ete gouvernement ya malonga oyo komema mboka na émergence oyo komema mboka na développement ezobima musale zo salema 2 jours 3 jours to 4 jours tozela ki déjà mingi les makozelaté parce que d'ici là beaucoup CPLA na gouvernement l'équipe gouvernementale il y a ba compétent ba oyo ba quoi porter un plus
to changement na mboka na biso. Gouvernement ekobima toboyi te, équipe compétente ndenge moko butu koloba wana toyebi te eza entre guillemets toyebi te, mais bana mboka bayimboka balingi ete batu ya sika pe bakota na kati ya gouvernement to pesa pe ba misusu chance baza na posa te bilongi ka moko batu oyo toyebi se répétaka balobi balembi baza na posa ya batu ya sika oyo bakoya peut-être kodiriger mboka na bonne gouvernance. Bon, d'abord ezo dépendre na bilongi te to na batu te, ezo dépendre na politique oyo kozala mise en place pona kokamba mboka. C'est ça ce que bana mboka faut bayeba ya yambo yango wana. Et sa politique gouvernementale oyo kozala mise en place pour être gouvernement ekokota ekokana ko exécuter yango. Bakozwa yo, bakozwa ngai, bakozwa mutu akala, ce n'est pas pour rien. Nyonso tokosala pona avancement ya Congo, nyonso tokosala ete RDC ekende liboso. Bana mboka na sengi na tous les Congolais. Mutu nani a changeaka te, mutu nani a yokaka pas si to souffrance ya Congolais te. Toza conscient kobanda na mokonzi ya mboka na biso ya kala Joseph Kabila Kabange héros vivant, to président ya lelo Félix Tshisekedi Antoine, biso nyonso toza animé na volonté moko ete Congo ekokana ko décoller, Congo ekende liboso, Congo évoluer. Quel que soit mutu nyonso bakozwa. Ministre nyonso kokota akoya na likanisi ya sika, akoya na mayele ya sika, na bwanya ya sika, kolandisa politique ya gouvernement oyo kozala mise en place pour ete ye a exécutango. Akoya na plan na yete, akoya na politique na yete, makoya kosala ko exécuter plan politique oyo président de la République à soumettre à gouvernement pour bangoba exécutango. Et poni bilongite, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Nabilo Nyonso Bozalaki ebele bolandi biso, merci Nabilo, merci pour la confiance. Bopesa bino yako toujours, bopesa biso plutôt yako toujours pour informer bino, bozala toujours branché na bosolo na politique officielle sur terrain. À la prochaine. Bye bye.